Mais boye la ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yemi place Maria ntumbazaka ya nazana mwa ba conseil mwa orientation ngina pesa iloko la tata episcopo ya yambo tuna pesa mwa ba conseil. Comment papa na bana tala comment ça saoulé. Quand vous avez saoulé la démarche changée. Franche, oh my god. Son a un numéro à camarade dans mes sous au moins à TikTok. Là, je te jure, si on a vu qu'un numéro au moins à TikTok. Tu ne raisonnes pas. Comment tu as un niveau, boy, papa bana. Donc, tu zoba au tiknanda quoi. Zoba. Au bimino depuis 19h aux 3h. Kangaka, parce que je vais te faire la même chose. Mais moi, je ne serai pas sous comme toi, comme ça. Mais je vais sortir, je vais rentrer très tard. Sans t'écrire, sans... Quand tu m'appelles, je ne réponds pas. Ta démarche. T'as là. T'as là. Olokoti mwa mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi ya lingaki yo tendo lingi yo ndo sali ba vance yo tiktokers oke kozwa funga ya Dubai funga ezali bana kwata ba funga babenga bango na Dubai ba funga obi ozwi shahir na yo awa na banda na nzela obi ozwi kopera na moko maître ozwi olobite yenda ko yo nde mutolingi. Mais oui, c'est la commission de mon na TikTokers, le bengo na TV homme d'affaires. Au mo bengi homme d'affaires, ça comme ça. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bon ça bon mbali ya bato. Aza chômeur. Ti ozo bengi homme d'affaires. Bato no mo mbali na sa ganino. Même na famille bato no te mo mbali na za courage. Ministère ba courage zala. Bozo vendre ba illusion na bato. Botika kokosa bato. Au sein les photos la tabila mozo filmé au monique na na bassin au mibendi libu muna même déjà la bajane mar mi si c'est côté géographie ezali mais au lati ceinture au mi fini au mi fioni au mi hendi mini pour la sabatu koza na taille mais yo moko yebi kezama kio na ozo ko sabatu baninga no bakokita okende ko tia ceinture aza mutu apemba ko yako kufapama ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi keloko zate bajane mar ese tondia opakoli faux de te elongi wana eza yo te otie filtré osali biloko ebele otie anti-rui so bakuti yo na 5 heures moto akokanisa obeli mokepox botika lokuta bose contenter na oyo boza nango. Je sais que nzambe apambolaka ndenge apamboli biso soki nzambe apesi yo pesa yo soki nzambe apesi yo kumisa ye c'est tout. Pourquoi bozokosa baninga na bino bandako na bino eyebani te bino bovandaka wapi pa na bino ezalaka wapi bon la salon ba photo a pas na bino boya kana premier mot là ko kangaka ba photo est-ce que ça pas na bino eza pas na bino na tunaki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso asombi elamba pesi plante yende mtasombi na basaka na statue no chaka photo na eta ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé bakuzala bino ozala ba on a relation ba on est tasomba première partie ici. Là, nous sommes en plein boulevard, devant la poste. Vous voyez un groupe de délinquants en train de se battre des enfants. Ils ont coupé leur ami. Voilà, ils sont là. Mais si c'est côté géographie ezali mais on l'a dit ceinture on mi fioni on mi hendi nini pour la sabatu koza la taille mais yo ko yiki ezaba ki on azo ko sabatu mais boye la ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yemi place Maria ntumbazaka ya nazana mwa ba conseil mwa orientation ngina pesa iloko la tata episcopo ya yambo tuna pesa mwa ba conseil. Mervin zwa kiti tia vanda zwa bena ban liboso vanda LB zonga na ndako epa Merville obimi otikeli biso ye mobimba pwani falo boma ye falo kotie na kati ya congélateur ofini congélateur malili ane boma Merville yo sali pasi na bato ebele ana TikTok yo mwana mwasi aza munoko lokwa matwa panga yo tuki milimu wa bana batu awa ozoke kunda mwana bata ya fali ba ikoko. Après ce rolobani les alaka barando na biso to sala na barando pasteur Patrick asalaka oni po le koya ko finga pasteur Patrick mutu na kata passe na kata kolela na kata souffrance
oyo ezaki okembema ye na kufa na ndenge akufa asalaka o nini nano leli te demo wana eza moke mpo na nga ele bazonga omoni sikoyo ke basalere oyo okosaka bato ezala ya lokute omoni yango okomi na basalere ba 2000 ya pasi futa ndako futa courant futa wifi omoni yango ke okomemisa bana ebele bato tutisa bana ebele mabaku bana bakenda kosimba bakisi mpo na yo lelo ndimi basalere ya Canada mpe misala eza te misala eza su te na Canada bazokima bazoya awa États-Unis baokanga bisaka bazoya awa misala na Canada eza te misala pasi yo zemi ane bima wata bana mibala mapasa onena na bango na nzela moko na maboko moko na mukongo moko na munoko onena na bango pe na nzela oyoka pasi ne baninga bayoka pasi bino bosaisa ye baje wana bino bobosanaka ya kongola bosanaka mbangu kongola mutu moso asali likambo apres bosani komoyoka maonga mawesa te mawana mort Mervin mawana mort yo peno ozui penda do ngana sepe na melelo ku champagne tango na ota ba live no oseka tozo kuya na mebe tozo seka oyebi nde basala rando te rando oyo sala kaneze ya kimutema mabe ya en rando zala abongo te ozui LB zongo boma ende ya koboma ko tike bo moite zonga penda LB na ozela yo bongama tout se fait ici bas tout se fait ici bas tout se fait ici bas mama bongama ibalingi otato lelio kolela yo nanye kilo ya bolingo eleki kilo ya babeto natangi mpe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso namonaka mwana wana azoteka baplante na ye je l'ai jamais vu mais boyelanga oyo na bosolo nalingi namona Maria oyo ayebi place Maria Ntumba azalaka yao soki otali vague ya bato moko baza na réseaux sociaux baobenga bango batiktokeuse ce sont des pauvres orgueilleuses la plupart de toutes ces femmes là baza na eloko te eza matalana eza frappe eza makiona batiktokeuse oyo eza batiktokeuse ebele so okute na elongi sans maquillage elongi eza kilo elongi mbungi mais soki atie filtre azobima mutu malamu escroquerie na telefone misusu bakoki kosimba kisi to baoyo misusu bakoki kokende kobebisaka banzoto na bango mpo bainfluence bino baza bamodele te mpo na bino na kati ya société mosusu bakangaki yawa akangaka bafoto soki ya sprinter soki nini eloko soki Pinterest soki nini apesaki impression c'est comme si ye nde aza na eloko mais badécouvrir akoma mamu national baza na eloko te matalana des impressionnistes so otali bango nde bazoswanaka koswana boye koswanaka boko eloko nini bazoswanela éducation ya base ezali te bazolakisa incivisme na bango me bafilme yango koswana na bango nga nasala boye nga na mobali nga nasala boye nga eloko nini ça nous aide en quoi boyokaka mpe soni te bashisha bapartouze vi oyo bomemaka oyo baparent bayebi te jour okofi briske bazokanga mutu ndoki ndoki yo moko cv no kashe mutu ayebi yango te bolanda bango te tala bango te mutu aleki alobi ke nga nasu na niveau banganga te nakomi na nga na niveau basecte banganganganga kufa pauvre ye alingi lix alingi mituka alingi boye ya komi na ye na niveau banganga donc yango moni bato mutu ana facilité komanke même na papa sango Israël Mutombo ozo manque papa mukolo bongo et puis ozo préciser ka ana mandefu ozo préciser ke ana mandefu mais mandefu a ozo manquer respect yaya sanga pera ko fete na kala bango te lola nanu apena ba keso esaki ça mezani ni mbadinga justice ezalaka te censure ezalaka te likola baleki wana ya TikTok tout simplement parce que bayebi ke en dehors ya TikTok alalaka ta mosuna mokonzi moko X yango nayebi si bana na bayebi baplace batelemela spirituellement physiquement donc ti mutu aye komanke papa sango boye respect aobenga na mandefu apembe mabangi age na eta manke ye ayebi comment atelemeli mutu aomanke pasteur Walesa abia na problème na pasteur Walesa ayebi ye moko spirituellement place atelemeli yango wana ndimi kosala guerre na pasteur parce que ça tozwi sujet ya pasteur oyo mutu batangaki kombo na cher nde nazoyoka eza ye te
On a parlé de Chacha d'or. Eza Maria Touma. Eza ba Chacha d'or, eza ba Maria Touma. C'est ça là qui yo qui bien te kolinga kotuna question te oyo moni tete. Nganga wana a parlé de Chacha mutauta okufela papa nae asola ki sur Chacha. Alors Chacha mutubatola ki makamna ye. Chacha a s'enflammé te. Mais ya bimi mbala moko makambo wana bozomona wana eza bango te. Vrai problème ezanga pasteur wana na problème nanga. Ah bon? Pasteur na tiktokers. Oyo ekomi spirituel. Donc eleki maele la biso quoi. Ceux qui rando, on allait comprendre entre nous tout ça rabarando, mais oyo ekomi na niveau de ana rando na pasteur. Là c'est spirituel. C'est très clair. Bah oui là qui nini. Spiritualité? Et sa spiritualité? Tant nganga wana zo dévoiler misala ya batu. Yo maiti batu wana kosepela nganga wana zo loba sur bango. C'est ça aussi. Voilà. Donc baleki na biso tambula malembe vie à moi genre. Mbangu pema. Bon respecter quand même bateau beaucoup ti na musala ngo bateau net bolo ba ya bamande fuana. Ba pasteur, moi respect wana ezate. Nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai esengo nakozongisa lisusu na nani madoti opelese epai na yo mais boye la ngai na bosolo nalingi na mona Maria oya yemi place Maria tumbazaka ya nazana mwa ba conseil mwa orientation ngina pesa lokola tata episcopo ya yambo tuna pesa mwa ba conseil mususu bakangaki yawa akanga ba photo soki ya sprinter soki nini loko soki Pinterest soki nini apesa ki impression c'est comme si yena zala eloko mais ba découvrir akoma mamu national azana mibali 4 5 7 8 résultat azo pesa bino na 30 minutes ya résultat ya kobula ata 207 ebuli boite mais azo pesa impression lokola ya résultat basala kamusani bola da bato te influence moko ya mabe bala na biso muso abasi bakomi prête même ya koyiba kaka po concurrencer tiktokers moko mais ba biso bazoli yango na kisi ba misusu eza kobula babula baza bandumba misusu ne suivez pas cette influence mes frères mes sœurs bola na bango te ba coopérante ba impressionniste ba tiktokers ce sont des gens qui souffrent bola na bango te bato ma kiona bazo kosa bino ba biso basala bino ba photo passeport ya pamba est-ce que mulaya muto ko ba na photo passeport fo photo ya mobimba poko kansenga me menacer azate ebele za filtre soko moni e botali olobi otali e penza bona physique obi vomela boko la mabata kena zo mwasi o mais tiktokers so balobi bafuta bango na tiktok afuta combien tala bazala combien d'abonnés tiktok afuta combien pour bano kazala mbo bango ne sozo swana kaka no bazui réseaux sociaux place au bazui ko bebisa bando ya wana bisa bino vous imaginez que ndoki afongoli tiktok commentaire ndoki kozani publication ndoki kozani son ndoki na tiktok il vient vous inviter ba tiktokers bazana eloko te matalana des impressionnistes sont tali bango ne bazo swana ka ko swana ka boko eloko ni bazo swana éducation ya base ezalité bazola kisa
incivisme na bango me ba filmer yango koswana na bango ngana sala bo ngana bana mobali ngana sala bo ngana eloko ni ça nous aide en quoi boyoka ka personnalité donc bande ko nanga ya basi boke bana influence na bisa bino na ba famille belé bozo mona ka bana basi bazo kufa briste est-ce que ba boti ba yebi vie au bana na bango ya basi bazo sala ba shisha ba partout vie au bo memaka o ba para ba yebite jour au kofi briste bazo kanga mutu ndoki ndoki yo moko CV no caché mutu yebi yango te bolanda bango te okendaki na restaurant yo moko biso tozalaki te olie biloko kangi photo publier pour la nini po biso toyeba. Il faisait crédit à ça qu'il y a bolingo l'offre de fakinga pour même qui bon moto nangai lelo na ya kosenga nyongo shabino olobi nanga na zonga na 25 komi ya kalobi nakokende te na bolalawa okoma petit Jésus na famille eba yoka Shiza Shamamba Janvier Shamamba kuita bolingo eleki nango ya likere Maria, kwa nini mikolo zote kipso kimia ki? Eo qui sont papa mon boy. Azama ndeflo kwa la chèvre. La chèvre de main c'est Segel. Oh Maria, asa yin yango esu. Aïe les super TikTokers. Ba TikTokers nyoso nazo mona bazo tambola bazaka ba TikTokers. Non puis yango bino pinza. TikTokers nyoso. Oh, ba TikTokers yango basali souvenirs. Bazaka na bilamba sika fo de te bana ngo ya sika si ba telisi elongi babani na place abi. Ba photo bandako na bino mona na raté. C'est ça. Maria, le banga ambassadeur ya c'est ça qui yo naza ana comme ça message pas patron na Christian Bosimbi. Problème mes amis. Ah bazo manki ba TikTokers respect, o manki ba influenceurs respect. Place tata nona mama no babota yo. Mona na raté. Parce que ngozama le bamabi et pour nous le babon. To vu ba information que la bandako ba tata na bino boza même na problème ba rideau. Et puis le balo monde ko été ya oté. Ba TikTokers zile. Bola kisana bandako ya ba tata na ba maman ba boti bino. To mona na. Yo monde na no to place ça. To binda ko ba famille na. To binda ko ba masi na. Na lobby bandeko na ngai bozo lala développer to okata kala minute pour enregistrement boleka na ba agence de voyage na biso boleka bobeta pour enregistrement na bino bandeko boza libanda bozo tuna nga mingi c'est la magie biso to robeta ndenge nini na yisi bino bien numéro yango yo botiki la biso message na WhatsApp to kotinda bino ba formulaire to koyesa bino ndenge nini bokobeta pona bino za na ngana 10 $. Pona bandeko mazana kata Kinshasa ba adresse na biso yango na tina affiche boleka na ba adresse na biso bobeta c'est juste à 5 $ pona bino boza na Kinshasa. Alors bo weli sangonga parce que dans quelques semaines toujours pas après enregistrement et ça pona États-Unis d'Amérique et ça dans ngoji hasard to mekanjo to on sait jamais place ni simba bonne chance na biso surtout bandi agence de voyage Eric Travel c'est la magie mais boye la ngai na bosulo na ngina mona Maria oya une place Maria to bazala ya nazana moi ba conseil moi orientation ngina pesa iloko la tata episcopo ya yambo on appelle c'est moi ba conseil. nalingi naloba merci na nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso yesu mpe na makasi na ngai nyonso nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai esengo nakozongisa lisusu na nani madoki opelese epai na Nous saluons notre héros national, Armand Kingulu.